sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babone na biso nazali na kondiki ya pe kondima ete penza toko fêter deuxième année na biso na 10 000 abonnés ndenge na sengaki. Merci bande ko langa na pesi bino déjà merci pambate na belaki mbela wana na banzi ezalaki na janvier cordon d'Acosta ya ko senga bino ete en tout cas to kende des anabiso na 10 000 abonnés pe na moina bolingo penza ya abonnés na biso vraiment to komi ko kende na 10 000 abonnés. Que Dieu vous bénisse na ebike chaîne libération et ko zo ba abonnés et ko kende ti bisika oyo nzambe akosukisa biso. Merci na bilope bato bozo libako ya kolanda biso. Merci na ba suggestion, merci na ba question, merci na kotuka pe merci encore une fois na ko like émission. En tout cas ndeko na ngana États-Unis na ebite ni na loba mais technologie pesa kanga kombote po ete na pesa ombote ndeko na nga lelaka ndeko na nga to lobaka na ye na portugais ndeko na nga to solaka. En tout cas que Dieu vous bénisse mon kanga tango na lobaka mon kanga ngenge ndila lobaka na yo na plus 1 oyanga Gédéon nzambe apambola bino nzambe apambola mama Célestine apambola mama Koipumba apambola mama Béatrice na Suisse apambola nita babe ifokuyo moto apambola mama ya Nelly na plus 32 na mboka ya nita babe ifokuyo moto apambola mama Vava pambola Jolie Kiedi apambola mama Célestine Lokalemi les États-Unis bo ali tellement ebele ba mama apambola bilope apambola ba mama na biso ya Est ba ina Kishasa soki nzamba lingi bayena musala malamu obiso toza kosala na banze bokomona océan équipe na mobimba bako soutenir ba mama wana kasi foto yeba bayelelo lenge nini po ete ya biso ya la kaka baye pe na sima ba BBC mais tozana bango ensemble soki bako ya poto bunda poto nganga en tout cas ba mama nzambe ya lola ayoka bino pe na banze tokokuta na pomolo bele ba mama azali. Merci encore une fois na équipe technique la biso en tout cas lelo na pesa ba on mbote la libango pambate ba mbalo ba ko salam makasi. Merci na okabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique pe merci na sango mokonzi parabe miso babiso pe moninga wangai ya mikolo iso ya tango iso jinoloswa bisiko zali nzambe abatela yo na bami ya jinoloswa. Merci encore une fois la Dalida Bayoko nzambe abomba yo na tango kolamba biso moteke molimo na nzambe za kati na opo to kolia maele mususu ya mabeza la te bande ko balandi lelo vraiment tozali kolobela maïmans bazali koleka la République démocratique du Congo kasini to koyeba ko soana bilo mokona lelo bisko to ko analyser lelo oyo to kolobela liwa ya Tshisekedi wa Mulumba to kolobela complot contre Fayulu le président Eli to kolobela Qatar o lobela c'est ça qui a ngote pambate bato mabeba yaki dia ko tambola yango to kataki yango to kolobela parlement tokolobela bêtise oyo ezali koleka pe motema mabe ya bakongomani mama kambo tokolobela lelo yango la point na point soki to cité ekozala ngonga nde tokozongela yango kasi na la kaki na bilo lobi 7 secrets de la réussite tokoloba yango la mikolo mezali koya yango na bibande ko balandi zwa papier na biki yo komaka mama na nga olobe komaka zwa temps ya kolanda biso pe na bokebi na oyo tokoloba kasi oyo tikali tolanda yango na bolai bwa basango. Merci bande konanga deke tote koloba bino ete lelo tozali kolobela mayonyoso ya mboka kasi totiaki bitape to banda dans le camp le président Eli Martin Fayulu Madidi tata mokonzi wa ekolo oyo bavotaki massivement bande ko balandi ngana ya kaka koloba kasi bato bayoka kanga malamu te na sema bolobi maman c'est à expliquer place une explication ko zalate ya on a besoin ka papier la biki okomaka. Martin Fayulu Madidi azana danger ya président Eli azali nini parce que baza ko comploter po babomaye bazali ko comploter po bacha na boloko mais bazali ko luka lolenge nyonso bazali ko mona te pona nini nzambe ya lola azali ko batela président Eli eloko ya yambo nzambe ali ko batela ye pe biso bato oyo tonzimi ko kufela Congo
to tchaka mabolongo na biso na se ko bondela na tina président Eli pe ko bondela na tina biso moko pe ko la biso Congo pamba te biso toleka nyaka te ngandenge na telemi awa ngande ko la bilo CA de la presse congolaise na lia différente na yebi kabila te na mona ete na kutana na ete na mona olive te na mona bobe na bitando ike na banjela mosika kuna akoleka na babiloko bango na tuta makate na yebi ete kabila le père na yebi ete na lia na bango te to pesa la mbote te Félix Tshilombo na lia na ete mais to mona na ntoko ya ko bunde tumba mbote ya ko pesa na po ete alaki moko katila biso mais eloko ne ngbele ya ko tsa bengana lia te na lete maboko mangai mali pembe liboso ya Nzambe tata na lobaka on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé les moissonnera yango moyi na lobaka boye yango moyi na ko nganga na leka nyaka te pe na kotikala kolia kanyaka te yango moyi na ko loba ete bandeko tango ali pembeni ya mokonzi zala moto malamu kolinga kateke yo zo tambo na mokonzi obengisaka baninga mususu o bazali itile bato wana bakoyi ko memela moto pe bolamu bato wana ko nganga na bango baimbwa mususu baka soka gangi muto oki wu apusa na lisota pemela lopango ala te pe la balabala la te mais yo ali pembe na mokonzi yo lingi kaka mokonzi yo kaka bobele yo soki mokonzi alobi na posa yo se yo lobi te o se wala te o se wala te yo se ya te batambo se ya sala ka yo ko sala ba se ya ba boni na République démocratique du Congo ba se ya baza boni oya sundola bana akufa kanjala ane sikala la kate azibo moya kadakosa azibo moya kabuya akumba bango kutulu bana bato bako beta ka ba fimbu ko nyoko na lakisaka biso kabuya yo moto mosoko ndima oyebi mbula okutala kala libota lote na nzela esinga bakoma ko bangana po babenga yo ekoma be batindelo mbela ta musepa moto kene ko yebisa ye ya bela biloko ye wana akoma pembela biso te bandeko bako kima ndako libota langa lelo na babisika biso pe Nzamba okaka biso matata biso atikela ka biso bavanda ka lisukula te bango so balongo batika balocataire vous croyez que batola basa bien botika biso to tambola lolenge moko na président na biso oyo peuple a voté bolongola bato pembe na mokonza mboka te président Eli bako lukaye est-ce que yo moko loko vanda kana pembe na yebo ko betele solo yo ko bundele tumba kaka yo mosalo biso to sala ka yo ko mona ngote ndeko botika tout le monde ana oye moi morceau ya pierre tout peuple congolais pembeni ya président la bango président Eli a un problème baza ko luka lolenge nyonso pona nini bakata moto kwa peuple congolais tikala katanga yango to ali ko loba boy président Eli soki supposons fait le sali opposa moto tope maladi songolo ko kende ko luka ba minganga ya Congo te ba minganga pe ya libanda te lokamu nganga ozalaka ngala lobaka tango na ko loba bobo koyoka po lebi président Eli akolandanga président Eli Nathalie caméra nanga kabuye ali dakosa ali bato ba kolanda biso lola pe mokili ona lobaki tenga na kasinzili soki oyoki maladi esali yo poza moto o fefele o grippe o nini kokende l'hôpital à Congo te o kokende pe l'hôpital a Mindele te fanda salamatiti mizipa mompulo somba sinda na moto oyo pe ya confiance asombelo sinda mama tokisi yango toto omeli osombi ba victoire ba confort au fini ozwi biblia na yo tia na moto luka verset tanga
matanga nzambe alola kobikisa yo po ba piéger yo na ba minganga ba piéger yo na ba attention na ba manifestation attention na ba visite attention na bato iso oyo yo yebite na biyamba yamba naleki po ezalaki naloba bongo tokomi sikoyo na maye matali papa Tshisekedi ya Mulumba ndeko nango uti kopesa biso commentaire je vais te répondre pour nga tanga ba commentaire namoni que tu es un étranger si vraiment yoko sala na Félix cela veut dire ali moko ya bandoki oyo baye pembe la Félix po ba bomaye ndenge bibili elobi boye ko poussa la pembe la biso lokola ba femme sage ndoka boye te po bo captiver bato do bozali pembeni ya bato oyo bolingaka Félix te po bozali ba ina Congo moto nyonso ezala mondele ezala moindo ayebi ete papa Tshisekedi wa Mulumba a été assassiné bato baboma ezali nani politique namba lia Joseph Kabila peut-être yo maboko no pe la kati liwana pour poser une question aux étrangers tous à Congolais tous étrangers yebi solo yo papa Tshisekedi wa Mulumba zaki malade oui pour nzoto akolaki oui mais Benga Mikishi akotika la koyebisa yo liwa ya papa Tshisekedi wa Mulumba bolimbe si mwa moke Benga Willy Mikishi akoyebisa yo liwa ya papa Tshisekedi Mulumba Willy alobaki nini alobi je mets ma main à couper le kola Tshisekedi akebwa kozonga te ndeko langa to Benga Mikishi to sambisa ye po alobaki je mets ma main à couper et alokola ya toto te o ya nani ya oyo soki kombo ni na ye bakate oyo marque wana marque ane moto iboma koloba pamba makama marque elongo bali te marque koloba kane makambo a toto ayebi na esimbisi te ayebi ko yewa pite ayebi ko suka wapite po ye pa lobaki je mets ma main à couper la makamba Kabila omoni muto ayebi likambo te marque elingi kolakisa ke marque ne connaît absolument rien azolobaka na ye ka bulu yeke ndenge mboki alobaki mais makamba marque to koyi kolanda yango te mais ya Willy Mikishi oh là-bas maman Adja salam alaikum là-bas mes amis il a dit et il a fait alobi je mets maman couper ce qui Tshisekedi azongi mais Tshisekedi azonga te mais Tshisekedi totuna ye mutakufa comme un verre na minute yango climat ngo ya mpoto la climat ya biso comme c'est faire ndeni mutakufa oh ndeko la ngai papa Tshisekedi a été empoisonné ba ko bete tonga kan ce qui Félix a côté la copte mais procès papa Tshisekedi de fungwami et logo ko sale passe pour yibi bokonza ko yiba a côté na copa kala kaka yango la toko kokate Congo tele mayengo moni bulu ya kelo se côté likolo ya Félix ayiba bokonzi alinga bongisa arche de l'alliance yango moni kokufa na ye yangwana yango moni mabe na ye yangwana ndeko na ngai si tu es vraiment un Congolais si tu aimes ton pays okoki kosala débat ya papa Tshisekedi te papa Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme il a été empoisonné okoki jamais ndeko na ngai ndenge na uti koloba boye kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne bon s'abonner encore une fois massivement au océan du Congo pamba te boko zalaka de citer za chaîne na libération ndeko na ngai avant ya yo koloba tourner monoko papa Tshisekedi na lobi na leki il a été empoisonné je crie azalaki malade makufi na maladie te monganga na ki mandenge nini ba moni ki azalaki témoin gênant bande kolanga papa Tshisekedi quand même a osé bobo sala ka ba histoire te ngana za égoïste te nga soko sala ki malamu obungi la koloba malamu no pe la telle soko bunga ndeko langa la za mopanzisa ko ya obeta motoko langa toto te et puis moi je prie je suis chrétienne nako ya koloba makaba buzo ba tele tando eke nako luka ba beste si la ngena luka ba beste ke la kisami takala langa ko te msoto na bina ka tenge te ba linga msoba ko bina nazo nga pe mbongo mais je suis venu aider mon pays naza ko éclairer opinion attention ndeko langa yi yo lingo falsifier histoire lingo papa Tshisekedi afaki na maladie normale non papa kendaki po asoneka nzoto na ye mais cette fois-ci za la bateau balobaki ke akozonga te Willy Mikishi shakanga mate pour l'année akima kalo tango muke bazo luka etanga kufi batayi de pesa basale loloko et après
Félix aye azala taolate parce que Félix est moibi, Félix assassin, Félix a contribué à lui papa naye parce que sans que Félix azala ki pena na bolingo papa naye que papa yangai ba bomaye ba nyoko ende bomone ba nyoko papa boy ba pimi papa nanga bokonzi papa nanga ba kangela ndako et puis ngai na ke lo ba mutu wala sa partenaire nanga ça veut dire je connais quelque chose makambole monya na misu c'est quoi to luka assassin papa Tshisekedi ndene to ko luka e wapi to yebi déjà parce que soki nga naza innocent na famille nanga ndeko nanga ta na kabuya nanga to na cordon ngai dakosta na yoki yo osala ki ma o ndeko nanga boni ko sangisenga muto asala sanga musala malamu ngala ko telema pour la sala face dans Kamala. Aujourd'hui je l'ai fait. Et c'est pas tout ça bakufi baba ndeko nanga mais basa bandeko nanga parce que moi je suis congolaise naza mongo ba 100% na mo Congo na moluba na mo Swahili oko kanga yo kinga na bina angolais okinga na bina rwandais okinga na lobi boy pona nini ezali ba langue bandeko lango ba koloba so la sala bandundu na li le kolo langa ndeko langa ya mondundu ye wana ali ongale to ko sola mona kikwiti mola kisabindele soki na kilo na bandundu la kofana angwash ngwash mon ala babo saka mugudi naza l'aise luki ya ke mbote fe muzo luku ya mbote la mbila mun soki na kepa ba solongo ya fandi kuna na koza kitoko bochela nga fubo ya kitoko bampanya mubeni ke mbote soki na kepa ba yombe kula adi sala solo betu kwenda adi keme tu benki adi na mun adi waske fubite ozoyo pola nini nane kololanga melelo bino makambo ko sala na leki tokei sikoyo na maye oya criminalité contre la République démocratique du Congo, assassinat, haute trahison pour TV Lingonga. Bande Kolanga. Depuis Félix, il est venu ici dans notre pays. À Saint-Libisoni Namalam. Soki bilakate. Soki ko détruite. Soki ko yako contre sa troublete. Soki koya ko bebi sate entre biso ndenge Félix akeli su ko pelisa moto bilo bo monate alinga zo ba kimbangiste a diviser bango a séparer bango na ba congolais alingi siko akota na monoko ene monansebi pour diviser les ba Congo et d'autres pays lokola kaboli baluba na bandeko mususu. Alors, il y a cette attention Félix avec manière aux yeux de division dans notre pays politique de Kagame. Félix a qu'un kamba. Ce n'est pas un péché. Bande ko yanga ta eza ko lobebele mais tefe na ko mwa ba ko la sangonga. Mais to kelango étape l'étape parce que c'est mission faut ça A B C D tu place ko soke biso. Bande ko yanga Félix a qu'un kamba. Eza mabete. Bolanda ki pasteur a Chingola lebi par rapport à Mobutu na Diangenda. Yango batuloso bazo ya bilanda ata mabeza li bazo kokata te c'est ça le Congo pour Congo ndenge ezale zakala mobeko te Félix viole les lois Félix kosala bakamunyoso mobeko to tika la Congo batu bakuta kate mais lelo pas mendelo lolo bilo boko landala okuta mokonzo soka koti il faut kota la charte akotanga mboka baloba nini mobeko ya mboka likonze tika la bongo lignée wala nde okolanda tikilo la suka lango esika muninga suka kisoke za ya mabe changer mais continuer na lignée wana ko céder la ba congolais te tokotanga mokoso ba passage da bango nini bakoma l'article 25 na bango 15 si je me trompe pas toko sola mokomsoso mais lelo to lo bala o akei na nkamba Félix ye wala zongi bozongi na yeto na nkamba kuna Félix loko aza monoko toto ebi ba chekulaire bazaka monoko kitoko départ ya moto akoyoka ye atelemi pour la koloba ete le 6 et comme jour férié c'est quand tanga comme jour férié férié ya ba kimbangiste férié ya kimbangu férié ya Congo par rapport ya nini tala linga contre ce confusion na ba église alinga contre ça trouble le peuple congolais alingi asala nini complicité na mindele o bazomona ke santé ya kimbangu e ko sala makaminene balingi sikoyo ba bebisa kimbangu par rapport à ba kimbangiste kimbangu na ba kimbangiste zelo ko mokote mes chers ba kimbangiste ba créer yango non par rapport à kimbangu ba kimbangiste ba créer yango po ba moni ke kimbangu Congo aku
akufi bakei ko bazo ya bembele bisika kufakila mendele ba uti lango kula Lubumbashi ba enda ngoko kunda na nkamba yango bango balobaki basali kimbangise ene le 6 Lumumba kufaki le 18 okoyebisa ngai Lumumba sana na papier boko nani pardon je parle encore de Lumumba papa akota ngala mutu po kombala yango biso tozolanda quoi Kimbangu tanga kufaki atika ta brochure moko ya koyebisa bango ke bosala nga église soka atika ki brochure ko sala église ko zaba Kimbangi c'était mais ngeke za la Congo mobimba mais atika ki brochure wala te parce que ebe ke ya le tinde nzambe ngala koleka mokeli nanga ko tikala Kimbangu était fabriqué le 6 yango monyo le bango basala le 11 ozomona kuti ezali manque de discipline par rapport ya mukolo et kombo bango bayiba balatela. Parce qu'il fallait qu'il puisse se les malines, mais comme il est 6. Mais c'est quoi le 6, c'est qu'on soit férié par rapport à quoi? Mboke zangi loi. Donc il veut tout tripoter. Yango la ebisi bilo bandeko. Tokeba. Éveil à conscience, éveil patriotique, on gagne de la bilo ko fungula bilo misu. Ezali désordre boko o Félix azolinga aseme na mboka poto zanga nega ko telema na combat. Yango moninga na zongi sakabino combat la biso ezali ya maponami. Notre base ya combat za vérité des urnes. Oh ba boto la biso la 2018. Combat la biso ezali ete ya légitimité. Combat la biso ezali ya ba valeur. Combat la biso ezali ya kolanda kalanda kate o liso, o moto ali ki Thompson ngala tina ke moto ya elinga moto ezanga liso. Zongisa moto mo ambanga ba choko. Non, là on est en train de créer. Il y a des morts dans Zosukisa. Tala bande ko la biso la est. Tala assassinat. Qui est derrière tout ce qui s'est fait dans l'autre pays? C'est pas yé. Ce n'est pas yé. Pourquoi ça y est? Parce que à côté qu'il a qui moyibi. Assassin abane ko boma biso abata misiko la kati ya libumu na ye akomi ko sala mama biloko bazo l'exception bakati motomoto kwa bakati motomoto kwa cordon la bosalité pour rappeler nga vidéo la ko bosala ngote pour la ko malanga na suka bakati moto kwa bozo la kisabiso yango lobi la talibo mama neli la ko gide na okisomo na supprimer yango tango bazo kata mitu wala ba pasoli me sopo ezo mona ndeko langa wala ba sasana c'est pas nga ce n'est pas yo. Alors tout à l'heure on a ba distraction Félix zokota ko a distraire biso. Tant ezali moko. Tous les occupants balongwa la mbok, tous les étrangers. Moi je préfère même étrangers tout. Natie tout avec S. Sauf personne ba kende nan. Ba banda ko ya ko kota la ndenga bien. Na lobi chinois zo bon de la Bouddha. Po aya ko koma riche awa na Congo. Chinois akei Bouddha. Puis Tunganga la koma Congo, Sunganga kala koma Congo. Chinois a komi Congo. Tanga komi Congo a komi boss. Indien zo bonde la ba DS la bango kuna ba kisi la bango kuna abondeli chwa. Atinde ka Congo. Ba Nigeria même ma prière ya la Congo. Congo est toko. Elubela, ba lubeli, ba punji esi la kate. E bongo yo moko otala kamoto yaki na libapa ya lilusu penza boy ako kuluta mabiata na makolo ye wana ako yaka la pantalon betobo pe na sima mikolo mibale asombi lipapa malonga yo tikali na oya ye wana bwakeli yo alilusu wala yonde kongolo zo sepela ono bagaye este la biso o bomo boendenge ni nzamba lola este la okose la kanza ya makam bato bako boma na este wana este biso toyebi ba sase nango te toyebi assassin Félix Atelemi, toyebi assassin Kabila la likunjula ye, toyebi assassin Kagame Ali, toyebi assassin Babo Shabe, ba Mende, Banzela Nzoku, ba kombo bango tout wana. Toyebi ba bloc la bango bandeko. C'est quoi eloko ni toko sala? Po Kongo sikolama. Totika kolela ka somo. Makambo ezosama na estabiso, nzamba lola, lokuta, okosepela. Oko sepela ndeko soki to oko sepela te toko cha pronto akabola makambo tokoma cordon na régie na sukisi botala tripotage tant na lobaki bakamba Congo bilao botala tripotage ngobila na gouverneur na yo alandiela sima vice gouverneur Nerombunga lobinyoso Congo nzambe santé ya Lumumba boko diviser bisote santé yango ya Fumuki Mbangu famille ya Lumumba omonje Lumumba kotelanga po komba na ndi yango elataka soki na koloba boy molimo na ekotaka yango mo ko monyo ko bima bande ko langa Kimbangu ayeko bouleverser badone tala lelo vice gouverneur lobi
awanga na zo motuka te nana ko sambisa ye moto tele kale tandweke makolongulu na Bible akomi ko ganga loko évangile alolo bu molimo ekotele ngala za motuka te ngandege na zabwe nango bila toyoka la kate ngandege na zabwe opération 100 jours ba soki nini gili bopeto eko simba te mbongo te alolo mwi nanani bozo mona makama Kongo ba opération ba osala bilo kili bopeto et aleti jengo na yebisa ki bilo ke ngabi ngobila ay bomaka bato na banono ngobila c'était un assassin kombone yangwana bo siko lokola moto assassinat ba récompensé moto wana bilo bokanisa yeko sa eloko ba yebi théâtre c'est un ami intime ya Kabila ya Félix ngobila wana zando ekosala mate bande kwa zando botelema bolandanga bakasi zando la bilo le kotonga mate ba bengisa bilo nde ko bengisa boza ba belole bokele kotelenga na poni boyebi ba droit na bino te zando bako bongisa te bilo ko loso ba mona ngobila so ba kini bopeto ya bobuka ba babala bobuka tola la ka bongo to tambola ka so te bobuka na ngombe wala bisika bango batambola kala mituka bango bobuka to chaka moto chaki butu epolo banzela to kufa to tala bisika bango bamba ke misala po kini bopeto ko sa yelo kote yango bomona ba dania bako la mituka kon engeke kingoncha kadi bazo ya bongo polani po moto na moto ko kozwa pa video ya mona corda chelibino na sukisi kaka soki boza maele je vous ai parlé ce n'est pas le moment ya que noko saka nzambe somo se silibiso piché se silibiso ba bomi ba violer ba assassiner mutu ko boma biso za Félix Tshisekedi ya Mulumba yango bomoni pa komi ko luka mutu odombo c'est quand on va au Kangodombo, na simandé de yoko sala ba marche. C'est le moment to benga na Félix a kente. Moibioyo. Aiba bo konji. Yango memela biso bakambo. Ba komi ko luka Martin Fayulu Madidi. Po ba benga na banzenya so po ba bomela biso Martin Fayulu Madidi. C'est quand biso tant to yoka ka makambo yo. Toki naka kotuna na kamituna olie to sangisa maboko poto sisa likambo bande biso ba kongo ba sabiso bonyo. Boyoki pe boyokaka. Pe mukoso mona pio se yazo le kesute. Nanya ko yako lobala bilo makamba boy. Nzamba atindeli bilo moto to telema to bunde tumba. Video one lo babo mona ndeni alolo mi alolo mi kini bopeto ko sala matepo ezaka la budget. C'est quoi Félix akosaka nani moto na bilaka moto na koloba boy. Babi prophète alobaka makambo ekokisa bakate fo ba lapider ye. Biblia mutelo bibongo biso to bombaka ye. Nasukisi nzambe alola apambola bino. Merci Nalik Makanaki na Autriche Eratakate. Merci na yo penza maman Koipumba Elisabeth la France. Merci na Célestine la France. Merci na Ndekolangai penza Désiré Botuna na Elisabeth Botuna. Merci encore une fois na bino nyonso obolandaka na océan du Congo. Ni na lobala bino nzamba lola ayebala kopambola bino. Merci na Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne la caméra. Merci na Pape Joy directeur recherche stratégique. Merci d'accord de la terre Nabiso d'Acosta Mondele El Campo Dieu jamais. Merci na Sango Mokonzi Parabe Miso Bangai. Merci na Djunolo so mon ami de tous les temps. Merci na yo Ndekonangai Jackson Lolongo. Merci na yo vraiment moi na biso ya kikwite oyo ate ya Kamindele. Merci na grand frère propre Sefou. Merci na bino nyonso bisika bozali bola ekebe émission beau partager beaucoup zalaka décider. On est toujours ensemble. Biso no soto tele malokola mutu moko pona ko bengana makambo oyo. Nous voulons pas oubli de mort subite. To boy baka ngabande ko biso na prison, to boy ba yibaka bande ko la biso, to lingi biso stoke lo bunde tumba. Ba mama ya este to sala bilo ensemble, loko abokomi bobenga, to ko yibala ko sola poto tombola mongongo, et non po bolia kanyaka. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est soyete ngana bino lobby poto lo bale susu, to telema, to ganga. Ingete li pasa la ngaya CNT live ba pour amenta ngolano. Mamour d'Angola, na mokite no Florence Matondo Mido. La linga kabino mingi, binope bola ikebe mission. Que Dieu vous bénisse. Pourtant, opération Kinbopeto est échoué brillamment. Ça conseille parce que ils ont un budget, ils ont un planté. Il y a un organisation il y a un personnel mobile mais opération Kinbopeto même bango biso nyonso tozana hôtel de ville même yemo mwana mboka ngobila même les députés savent que Kinbopeto ils ont un budget ils ont un programme T ngana ebisio ngana za vice gouverneur na lobina yo ils ont un programme Kinbopeto ozoka Kinbopeto ils ont un programme T ils ont un budget T.